Ba information ezali ko tomber se ko tomber. Ba information ezali ko tomber se ko tomber. Ndekonanga yonan o s'abonner te na chaîne oyo, abonnez-vous à la chaîne et que ça la bien au ratakate ba vraie information. Alors to napesa ki bino ba information ya territoire ya Fizi sikoto kena territoire ya Kalehe. Bandeko nanga ba wazalendo, en tout cas félicitations, bravo 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 na bandeko na biso ba waza parce que bango nazo ko répéter que baza concerné te na makambo etali cesser les faits. Vertige munene bandeko nanga ba M23 na ba Rwandais bazali ko comprendre te puissance oyo ba petit oyo bazui lango wapi. Bandeko nanga ba wazalendo bazo sala boulot na koyebisa bino na territoire ya Kalehe ba village nini o ba botoli na maboko ya ba Rwandais. Bravo 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 ano FARDC ano waza bandeko nanga yi. Alors lobby ba wazalendo mususu parce que baza ebele ba groupe ba waza baza ebele ba wazalendo mususu bango basizo sala musala côté ya territoire ya Fizi. Ba wazalendo mususu baza côté ya territoire ya Kalehe. Alors lobby bitumba munene e betamaki makasi. Mais na kati ya butu oyo pona kokoma na journée ya lelo, pour lelo toza le 9 avril 2025. Ba wazalendo bazo bunda côté ya territoire ya Kalehe. Bango ba botolaki ba mboka ebele. Baya kolala na mboka oyo Bushako. Ba botoli ba mboka ya Bushako, Lemara, Niaba Rungu, Libishi, Kafufula, Mashaka. Bamboka oyo eza na groupement Mbenga Nord. Donc bao baza kolanda biso côté wana bayibi kuna bazo comprendre déjà. Donc groupement Mbenga Nord ba village ebele oyo to botoli na bangunia. Espérons que en tout cas makambo zo kende bien. Yango tozo senga na ba Congolais. Toza la sima ya ba waza. Tomema bango na losambo parce que ba Rwandende bazali kobundisa biso. Nakoyela bino situation parce que lelo le 9 avril lelo nde il faut ba kende soki Qatar. Mais nakoyela bino vraie information na après-midi kaka oyo parce que tokomi na ngonga ya 13h30 nazo pesa bino information oyo à partir ba 15 lele ba 16h nakoyela bino ba information parce que bato ebele bazo benga est-ce que dialogue yango oyo ko salema na Qatar parce que lelo le 9 est-ce que salemi to ndenge nini nakoyela bino ba information vrai et fiable à partir ba 15h 16h ndeko abonnez-vous à la chaîne pour oratakate ba vraie information. Donc après 2 heures du temps tokoyela bino lisusu to pesa bino makambo za ko kende ndenge nini. Mais pour le moment bitumba ezali ko continuer kaka na territoire ya Kalehe. Mais ba mboka ebele déjà si to récupérer ba waza bazo ko pousser kaka pour que ba botola ba mboka ebele. Tokoyela bino lisusu na ba 16h 15h po to pesa bino lisusu makambo zo kende ndenge nini na est ya République démocratique du Congo. Tobeti maboko na ba wazalendo nzamba sunga to récupérer ba mboka nyos bazo bela kipelekese. Tokokutana lisusu dans 2 heures du temps tokoya lisusu kopesa la bino ba sango. Merci beaucoup.